Comme ici, na lokola rescapa naufrage Titanic, kolina na ya diama, Gisele Umba, nana lobe yo mon amour. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute, Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi, et qu'il a monena pesa kinga ngumia suayeteo. Parce que nous on a pété le colana malema colina na ya diama Gisele Umba colina na ya diama Gisele Umba colina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour. Peuple congolais, balandine surtout, il y a Diamant Noir TV, bonjour, et bonsoir, na bino, surtout, ça dépend, na R Oyo, bozolande la biso, na kati ya Diamant Noir TV. Tokutani lisusu bo se connecter déjà beaucoup ta ebele poto sola, lelo ezali biso na bino to sola. Ebele beaucoup ta déjà partout esika bozami, na moni bandeko déjà babandi ko kokota to moni bino surtout bonsoir na bino losako na bandeko surtout oyo bokoti déjà bokota poto sola to moni bino surtout bandeko na ngai. Bandeko ndenge na ebisi biso ke tokutani lisusu ce soir poto sola maye mazako leka na kati ya mboka na biso RDC biso nyonso tout olandi to moni déjà vidéo oyo extrait oyo to uti kotia na makambo oyo elekaki biso nyonso tout olandi yango malam. Peuple congolais, WhatsApp est ouvert pour na mutu nyonso oyo alingi ko intervenir en direct. Donc WhatsApp na biso ezali wana poto solola. Bande ko na biso tozana bino elongo bonsoir na bino François Matandu boza penda ebele merci Brailis Germaine bozali bino nyonso tugo esprit o bokota po tosola masolo ya mboka na biso ba congolais nyonso tu bandeko. Les mbatable mettre toujours en bon ma wito zomona yo en tout cas to bandi vraiment kosola makambo etali mboka eza nango problème te soki okoti toza toujours elongo nayo. Parmi ba sujet na biso ya lelo bande konanga ba congolais to kolobela likambo ya ba élection et la CENI peuple congolais yango nde nazo beta seteto biso nyoso elongo Diamant Noir TV tozali ko beta sete likambo wana yango nde to kosola. Elongo na bino ndenge tolobi téléphone ezali nakati oyo bino nyonso tout lelo boko benga po to solola. Bandeko lobi Kinshasa eningana ki bomoni na ndenge totie population ebele lobi babimaki to bakendaki ko protester liboso ya 5 Pourquoi bakendaki ko protester bandeko bazo senga dépolitisation oyo ekozala onte na oyo ekozala bazo senga da mutu oyo pardon oyo akozala en tête ya CENI azala neutre peuple congolais nde yango lobi bango nyonso tu bakendaki pona dépolitisation ya CENI. Peuple balingi nini balobi ezala te que une personne venant des partis Songolo ou Pakala. Bango ba boyi. Donc Congolais na moni Congolais misu ya ba Congolais za susu ya rolala te. Peuple Congolais misu ya bandeko na biso to bana ya mboka misu na bango ekomi kolamuka. Elamuka déjà parce que Diamant Noir ba te ke to lala. Mais tango to ba ke Congolais ekomi ko telema. Azo telemela pe ba droit na ye. Ndenge biso nyonso tu tozomona ke liboso ezalaki bongo te ba congolais ba yoka ba fandi bazoyoka mais lelo
eza lisusu bongo te bana ya mboka batelemi balingi te. Yango tomoni ndenge bana mboka ebele dans la jeunesse ya lamuka oyo bazangaki te bazalaki wana bakutanaki na oyo ezali Abbé Chole mpona koyebisa ye ke batinda te bango baboyi Congolais oyo atelemaki lobi alobi batinda bamembre na bango te po bakende kuna dans une CENI oyo ezali politisée. Parce que mpona bango baza koloba ke to balobi ke mutu oyo bazo proposer déjà wana mutu oyo akozala wana azali mutu awuti côté ya parti mpona bango bandeko na biso balobi ke aza mutu oyo azali ndeko ya bato bazali au pouvoir baza na parti eza au pouvoir. Donc bango baboyi déjà balobi ke non il faut mutu azala neutre awute pas moko te azala mutu abimi bongo po amema malamu makambo oyo biso nyonso toyebi oyo ezali na kati ya seni. Donc mobulu ezali na kati ya makambo oyo toyebi ndenge nini baélection na kati ya RDC to ya mboka na biso mama Congo ndenge elekaka. Oui, mbote na yo, mbote na bino nyonso tu bokota déjà mbote na bino nyonso soki likambo ezali ndenge toba na kati ya Diamant Noir TV. Soki bozana information ya ko passer eza problème te, ezali moi parenthèse tozo continuer makambuka ya mboka na biso. Tolobi ke soki boyebi ke bozali na likambo eza mabete botindeli Diamant Noir bokomi bolobi tokozanga te ko passer information na bino oyo bo pesi biso pona ba Congolais nyonso tu ba yoka. Merci. Tobande koloba tolobi tomonaki ndenge lamuka bazosenga réforme ya CENI esalema avant ba élection esalema. Donc bango basengi esalema nanu avant. Babongisa nanu makambo nyonso kuna na kati. Babongisa nanu tout ezala organisation tout ezala bien avant ba élection esalema po élection esalema na ndenge o esengeli. Po élection na RDC toyebi ndenge nungu ezalaki na ba élection oyo ewuti koleka peuple congolais. Tango tozoba ke lelo tomoni peuple afungoli misu. Peuple aboyi soki ba élection esalemi que tozonga na même situation kaka ndenge naza koyebisa biso ke na même situation oyo tolekaki nango entre Félix na Martin Fayulu. Esika wapi oyo misusu baboyaki pe misusu basoutenaki ba publication. Parce que toyebi ba mingi balobaki ke non esalemi na illégalité nyonso ba élection ba misusu balobi te esalemi malamu donc mutu na mutu azalaki penza avi ya bandeko ya bana ya mboka ezalaki partager élection ndenge lekaki tomoni ndenge esalaki batiraillement ti lelo même toza na même tension wana situation wana échanger te ya solo ndeko bandeko nyonso bozolanda biso oui bofungola kaka misu ndenge bolobi réaliste toza kaka elongo na bino bofungola misu bino nyonso tu bana ya mboka ezali makambo etali mboka na biso ndeko ya Italie pesa mbote na bandeko nyonso tu oyo bazali na Italie ezali mboka na bino il faut bolandaka faut pas bolandaka émission il faut bo participer parce que za bongo na Diamant Noir to pesa bino temps po boloba ebele ya bandeko temps babengaka za na posa loba oyo eza chaîne na bino to antenne na bino yango to tikaka yango polele pona bino nyonso to tiaka téléphone ozo moya ko s'exprimer na kati ya antenne na bino biso nyonso to lobaka awa pinza. Ndenge tolobi antenne ya liberté d'expression et puis d'opinion na Diamant Noir TV tozalaka sima ya population tozalaka sima ya peuple congolais tolingi nyonso tu na mboka ezala malamu ndenge bana ya mboka boza kokoma na zomo na bino penza boza ko participer elongo na Gisèle Umba Diamant Noir. Bandeko ezali pasi ndenge na uti koyebisa biso ke makambo tozo vivre na kati ya mboka na biso. Lelo peuple nde azo vivre toutes sortes ya couleur ya souffrance peuple congolais. Et du côté ya diaspora wana tozali koloba ebele ya ba résistant et ba combattant bazo boya ba élection. Pourtant balekara na Diamant Noir TV
merci na yo bana kinde tango bolekaka awa na kati ya diamano activité tunaka bango mpe mituna toyebi ke bandeko na biso bacombattant to barésistant baboyaka oyo ezali likambo élection na matoi na bango balingaka koyoka te balobi élection ekoki kosalema te ezolobama ke le pays eza occupé ndenge bandeko na biso balobaka esengeli kolibere d'abord oyo ezali mboka wana mama Congo et après nde tokokende na ba élection vraiment tozali tozozongela yo ndeko na biso tozali penza en direct tozongela yo merci bolimbisi bandeko invité na biso donc biso toza déjà na invité belé donc invité mususu azela nanu biso tosola no na bino po respect na bino batoyo bozala na biso elongo esengeli bino pe bolobaka kaka bango moko te merci na bakongolais nyonso tu ndenge bopesaka biso temps diamano akotana na bandako na bino mpona kopesa bino ezali information ya mboka na biso merci bandeko ya bakombata to bakunde tolobi ba résistant nyonso baza koboya babimboka ezali occupé esengeli na biso tobongisa nanu bongo nde tokokende na oyo ezali ba élection effectivement baza vraiment na raison baza na raison ya koloba ke mboka eza occupé pourquoi parce que tozomona na est partie est ya mboka na biso bazoboma bandeko na biso mikolo nyonso epai ya ba oyo ezali ba ADF rwandais bazoboma to baza ko-occuper oyo ezali parti wana ya est oyo ezali na kati ya RDC ya mama Congo parce que parti wana ezali mama Congo aussi eza na kati ya mboka na biso donc esengeli kobongisa nanu nyonso bongo ndenge bandeko baza koloba bongo nde tokende na oyo ezali maponami oyo ezali ba élection ba ADF rwandais wana bazali batu oyo ba occuper ba point ebele na partie est alors recensement tant toza koloba ekosalema kuna ndenge nini bopesanga nanu réponse ekosalema ndenge nini po bandeko na biso na ba parti mususu bakomaka même pas moyen bakoma ezate po bango bakangi ba parti nyonso to ndenge eza kosalema kuna na koboma batu na kati ya bamboka wana tolobelaka ngo mikolo nyonso tu soki tolingi tokende na ba élection yango donc esengeli na makambo oyo touti koloba awa to ndenge nini bakosala recensement kuna na ba parti est wana effectivement nde nalobi bandeko na biso baza na raison ya koloba bongo po tomoni ndenge nini bato bazokufa kuna na mboka ndenge baza koboma bato mikolo nyonso na parti est oyo diamano alobaka na bino ntango nyonso tu ndenge bandeko bazali kokufa donc tomoni lelo eke bandeko na biso ebele bato ebele baza kosenga bandeko na biso oyo bazali koloba ebele bazoboya to bazosenga dépolitisation ya seni et toyebi te soki gouvernement en place lelo ntango toza kosola na bino soki mpe bakorépondre na oyo nyonso seni na lamuka bazosenga bango mpona oyo ezali organisation ya baélection wana toyebi te peut-être bakondima mpe totala nanu bandimaki ezala neutre donc mutu oyo akokamba azala mutu moko awuti esika moko te est-ce que gouvernement en place bakondima yango parce que tout le monde en mboka na biso que c'est le gouvernement en place qui organise les élections alors toyebi tokosuka wapi motuna kaka mama motuna kaka na bandeko bozolanda biso ndeko Félicien alobi nini na Kinshasa ekoma kaka nini
tozoluka rande changement te ndeko na ngai tolingi biso nyonso tumboka ebonga ekoma malamu nde yango toza koloba makambo oyo eza koleka na mboka na biso parce que ntango bandeko na biso baza kotelema mpona makambo etali mboka balobi balingi te topema moke obetele maboko po yeyo ayo Voilà balandi ya Diamant Noir TV toza koyoka ndenge population to bandeko na biso oyo bazalaki kuna na mokolo ya lobi ndenge nini bazali koganga. Mais entre-temps, peuple congolais, entre-temps biso toza koloba boye na Ituri et Beni ndenge na uti koloba tout à l'heure likambo ya ba ADF oyo tolobi parti wana oyo bango bakanga yango bazosala ba massacre ko boma ko sala makambo nyonso tout bazoboma toujours ezali population autochtone yango nde likambo oyo lelo ya état de siège peuple azolinga ayeba bazosala penza nini parce que bandeko baza ko continuer kokufa nde kokufa pour malgré que état de siège eza kuna bato bazokufa kaka. Et voilà dans la nuit ya mardi à mercredi bato bakufi lisusu 8 personnes. 8 personnes eza quand même mukete. Bato basoso tenda bakufi to bambwa tende bakufi mais na lobi bato nde bakufi lisusu. 8 personnes tuées par les ADF. Information confirmée par la société civile locale à Beni. Vraiment. Bandeko. Buta makambo. Oeza koleka na katia. Oezali mboka na biso. Bandeko na biso. Baza kokufa lokola basoso. Et ndenge nini ba élection ngo ekozala malamu. Komona parti moko ya mboka. Eza pena na pasi. Eza na matanga. Et parti mususu lolenge nini bakosala pona kokende po bandeko okuna bakosala bango recensement ndenge nini parce que eza na bakwe mususu babenga bato bakomara même pas bakongolais bakomara te siko recensement yango bakokende kosala yango ndenge nini na bakote kuna et puis bato wana bako voter ndenge nini pona kobimisa mokonzi o bango bakolinga na kote kuna ekosalema ndenge nini po mikolo nyonso bazoboma baza koboma eza na banzela mususu bato bazoleka te kongola kokoma te mais bino siko bata recensement bokokoma kuna ndenge eza kaka motuna oyo Diamant Noir aza kotuna epai ya bato bazali kokamba mboka surtout oyo baza kolela penza bandeko na biso baza kolela kuna makasi winde ko matondo pasi mingi pona oyo ezali mama Congo azali kolela se kolela wana ezalaki likambo susu bandeko balandi ya Diamant Noir TV lisusu toza komona que nzala eza kokoba se kokoba na RDC pardon nzala eza kokoba na mboka na biso RDC eza ya suka eza ya kokama bandeko malgré le nouveau gouvernement oyo eza en place tozoyeba te bazosala nini poti lelo nde tozoloba boye pasi eza kokoba kaka se kokoba au sein ya population. Situation ya mboka lelo ekomi lisusu très compliqué concernant ba soins médicaux surtout tant toza koloba na ba province kutu tiki kaka donc na ba province kutu to tiki moyen to lobezate na ba province to bombi parce que situation ezali na kati ya mboka wana ezali penza catastrophique peuple congolais. Nyonso na RDC lelo ndenge tozo la Diamant Noir na bino nyonso ekomi luxe na kati ya mboka na biso mama Congo. Kolia, kolata, électricité, eau potable, musala pe autre bizali
transport na kati ya mboka na biso nyonso wana ba congolais est comme très difficile pour peuple azo bénéficier na yango te vraiment gouvernement sama parce que to bande ko lela wa ba balobi gouvernement bande ko bimate gouvernement zo bimate gouvernement bimarate gouvernement ebimi oh balobi papa na biso batiaki wana bato ya mayele ya diamano ativi bozolanda ngai bokomela ngai kombo kombo na ekimi papa wazaki le premier ministre bokomela nga kombo o azalaki wana tite balongola ye batia bazwi batile biso Sama Lukonde Jonas Mbunga bokomela ngai kombo ya papa na biso azaki liboso kombo ekimi ministre wa liboso alongwaki le premier ministre donc balongoli bazwi gouvernement esika bazwi batie Sama Lukonde siko toza kotuna depuis bango bazawana depuis basali gouvernement mikolo ezokende nini oyo deja basali pona bana ya mboka oyo baza kolela nzala oyo ekoti na kati ya mboka na biso likambo ya transport soki totieli bino mwa transport oyo eza na RDC botala niveau ya transport eza image ya moke tolanda ex mbokelengi ko abeka mbokelengi ne moyo voilà potala niveau ya transport memi pe donc wana pe to bengi wana pe za pe moyen de transport kaka to baka bon nyonso na kati ya RDC ah merci nayo merci Rodrigue Ilunga Ilunkamba voilà Miki merci aussi Gos Esprit Bino surtout merci pendant Mandeko Pitch merci Ilunga Ilunkamba batu nyonso ah papa mukolo apema pena nu papa salini na ki balongoli baté jeune batu nyonso balobi jeune parce que jeune a retravaillé malamu mboka mais depuis bazawana tozotuna ka mutuna bandeko bino ton bozo benga téléphone boyebisa biso peut-être biso toyebite musani oyo bazo sala parce que souffrance ekoti na kati ya RDC nzala ezo koma makasi bandeko na biso na ba province mususu bana bazo kende susu classe te bazo sala bana baza kotambola manzela parce que moyen ezalité surtout ba côté ya Beni toujours tolobaka kuna ba étudiant batambola ki même parce que baza na moyen te ya kufuta classe leki mutuya baza kolela basunga bango partout tolakisa ba image na diamano na TV ba côté mususu ba école ezate bana bazotanga na balibanda mais gouvernement wana tozotuna to éviter présence na bango ezala po basala nini na kati ya mboka wana ezali mama Congo au mwana Congo azali kolela totuni soki nini déjà esi bosali depuis bozawana pona peuple oyo peuple ya pesibino bandaku parce que bango bavanda na bandako malamu population zolela mais bango bafandaka na bandako ya malamu peuple apesi bino mituka eza mbongo ya contribuable congolais alors bozokoka te ko répondre na ba besoin ya peuple wana ayeka konvoi mate mais fois ki peuple ndambuti peuple azolela parce que tant balobi ozo travailler pour la population pour na mboka ozo ta la poche mais faut ta la paix population ya mboka wana mais niveau ya souffrance à RDC to ba suli comme to le matin parce que souffrance eleki makasi on dirait mboka gouvernement to ebité ba liara pour na ba poche na bango ba kina misala ka pour na bango batala na bango bana mboka te bango bazota bana mboka te mais bazozela 2023 comme mbangu to kende boye poto sala boye pour ce bozo travailler déjà malamu te bongo sikoto ngo kende wana bo sa soni il faut bongisa lelo ba image lekebe ba image muso ezara moya rotiango ezate ba image belé makamno sa mabe ezesala manakati ya RDC to moni ba vidéo nde baza ko kata bana na biso ya RDC toujours RDC bana mike oyo ezali avenir ya lobby ya Congo bana o ba diriger RDC lobby tango yonanga to kufa to zala te to ebite bana na o ba diriger mboka mais botala ndenge nini niveau ezali
bandeko na Diamant Noir TV tofungole bino téléphone parce que WhatsApp na biso eza wana ouvert pona mutu nyonso alingi intervenir na onyo surtout tolobi en direct concernant makambo ezoleka na kati ya mboka na biso RDC parce que na RDC situation eleki penza matata na RDC mboka na biso ezali vraiment na pasi toti la bino numéro ya téléphone voilà quand tolobi que Diamant Noir Gisèle Umba na bino tozali vraiment na mboka na biso tozalaka te tozali libanda donc obenga na appel normal te po ekoleka te donc il faut benga ce que lingi ko intervenir kaka na oizali WhatsApp nde tokoyamba yo pona boyebi keso ozali banda ba freza makasi donc tokoyamba kaka na WhatsApp pona mutu nyonso o alingi ko intervenir kasi avant que to pesa bino maloba tomoni tozali na bandeko na biso tolobaki oyo ya lamuka to bandeko na biso ya SID tomoni ba tindeli biso na kati ya Diamant Noir TV tolobaki mutu nyonso oyo akotinda information na ye na kati ya Diamant Noir TV officiellement na respect ya musala ya Diamant Noir ya Gisèle Umba na batu nyonso équipe na nga to travaillaka okomeli biso to ubengi biso opesi ukomi to kozanga te ko passer information na yo donc toujours avec information ya bandeko ya SID ndenge batindeli biso to landa Diamant Noir elongo na bino nde tozozonga pona makambo etali ya mboka na biso. Peuple congolais, congolais de la diaspora, papa, maman, enfants, en mémoire de tous nos frères et sœurs qui sont tombés sous les coups des forces négatives. La jeunesse Lamuka invite tout le monde de venir commémorer ensemble avec nous la journée du génocide que nous organisons le 31 juillet 2021 de 13h à 17h au parvis des droits de l'homme à Trocadéro. Neko Congolais, Congolaises, papa, maman, jeune, bisika, biso bino bofani na mikili ya poto, ofani na France, Belgique, Allemagne, Espagne, Luxembourg, Suisse, partout. Boya Kosangana biso, mukolo ya samedi 31 juillet 2021, na parvis à droit de l'homme ya Trocadéro, métro 6, 9, bus 22, 30, 32, non, 63. Boya bino banso po mukolo wana, ezala mukolo moko réussite. To bengisi bino boya ebele to sangana pona kolobela cause ya République démocratique du Congo to loba non à la balkanisation, non au massacre non au massacre. Bana ya Congo to bengisi bino samedi le 31 à parvis à droit de l'homme na place Trocadéro. Bana ya Congo boya ebele makambo ezoleka na Congo soki est affecté yote aux anneaux congolais. Plus de 10 millions de morts c'est trop. Samedi, mutu azangate de 13h à 17h. Boya ebele. Na Congo courant ezate, électricité ezalakate, eau potable ezalakate, emploi ezalakate, trop c'est trop. Oyo sera congolais. Oya na posa ya changement oyo alingi Congo. Biso banso tokutana samedi le 31 de 13h à 17h na place Trocadéro. Voilà, merci Nabandeko tomoni information na bino eleki congolais surtout na matoi na ye ekomi bandeko tozongi na makambo o tozalaki koloba ezali makambo ya mboka na biso penza o ezali mama Congo ndenge topesi bino ba sujet na biso yango ezali ba question na biso totuni bino mituna ezali e téléphone to fungoli pona situation so ezali koleka na mboka to bosana te que na kati ya Diamant Noir TV ndenge tolobaka tozalaka na ngonga na biso tango ngonga ekoki tokozanga te kokata donc tant to fungoli téléphone eza pona ndeko nyonso alingi ko participer na situation ezali koleka na kati ya RDC mama Congo oyo lelo bandeko na biso ba telemi ndenge tomona ki bango nyonso baza kobelela que balingi seni lelo ezala naître esengeli est-ce que gouvernement ndenge datuni bino na motuna akondima parce que ndenge tomona ki na 2018 ezaki matata biso nyonso tout olandaki ndenge nini élection ezosala matoi na biso pasi mikolo nyonso tout esilaka te likambo ya baélection ndenge elekaki po tokoma ntina mokolo lelo et puis toyebi yango malamu ke na bamboka nyonso ezalaka neti biso na RDC batu o bazali pouvoir en place bango nde mutu bamemaka élection. Est-ce qu'il y a tour oyo toza kotuna ekoleka malamu na kati ya mboka na biso RDC oyo biso nyonso tout toyebi te ndenge nini
ekoleka na kati ya RDC mais tolingi que tokoma na on attend na teto banda sous ko bandi la même situation tozonga sous na même situation ndenge tomoni bandeko balamuki batelemi balobi na seni baboyi na 5 apesa bato balobi te po tolingi te mutu azawa na o bazolinga ba proposer aza déjà mutu oyo seno bango bakanisi que azali mutu ya côté ya parti au pouvoir soka azawa na ekozala ndenge nini déjà tozo imaginer ekoleka ndenge nini soki ye mutu azawa na kosala organisation ya malamu yango bango bazosenga ba réforme salema pardon pona kotia mutu ya malamu babongisa na kati organisation ndenge nini eleka na mboka na biso est-ce que lelo tolobi tozana na posa élection parce que bandeko baza kokufa na parti est ya mboka ndenge toza koloba est-ce que lelo tozana besoin nango to yamba bandeko nde tolobi ka topesi bino maloba ndeko na biso tozo peso maloba siko to yambio déjà est-ce que tozana posa nango ba élection siko na RDC ndenge mama Kongo azotambola ndeko maloba topesi pai na yo na motuna toza kotuna na makambo eza koleka na mboka mbote na yo balandi nyonso tu ya Diamano TV baza kolanda yo na likambo o toza kolobela malobe pai na yo ndeko. Bonsoir maman Gisèle Omba. Oui, bonsoir papa. Vraiment nazolanda émission kitoko oyo oza kosalela tant nyonso na lobaka tant nazana esika nini tant naza koyoka osti ovandi otile micro na mona yango lokola hymne national donc il faut na telema mbango mpona landa toyeba makambo nini eza koleka na mboka po esika na yo nde namonaka vérité ebimaka yango topesa yo mpenza kombo ya détecteur de mensonges po lobaka nde ba vérité vraiment na motuna oyo otuni kuna na likambo oyo esengeli soki eske mboka na biso eza kosenga ba élection esalama pour le moment mais mama motuna eza clair mboka na biso eza occupé mboka na biso eza infiltré na ba institution nyonso tina niveau ya présidence de la république baza infiltré Félix ayebi yango mboka na biso tokomi na niveau nanu ya kokende na ba élection te pour ceux qui te sali ba élection lelo oyo ndenge tozoloba boyi na pouvoir ya Chilombo na pouvoir ya Kagame parce que eza bango nde baza ko diriger mboka wana mama eloko moko ekosala mate tokozonga toujours soki Chilombo abimite akobimisela biso mutu oyo akozala toujours na siège na bango ekozala lokola situation etolekaki nango liboso Joseph Kabila azwi apesi Chilombo po Chilombo aprotéger ye ensemble batambusa mboka ndenge longo ndenge baza kotobola mboka baza kopiller baza koyiba bakomi lelo ba millionnaire kasi mwana mboka aza kosouffrir kaka ndenge olobi wana souffrance to misère ekoti na mboka na biso toza na niveau ya kosala élection te tokosala élection po nani abima nyonso wana seni ata bato bake kotelema kuna ata bato bake koyemba na 5 wana ndenge omoni bato babimi baza kotelema yango wana eza solution te parce que basali malamu te ezali basali na bango malamu baza koproteste mpo na seni mais eza nango solution te parce que solution ezali nde kobenga na bato wana régime wana nyonso en place kobanda na Kabila Félix po ti lelo bato bayebaka te ke Kabila ti lelo aza kotravaille na Félix donc Félix aza na étiquette aza na marionnette oyo batia ye na kokonti place wana signera na ye balobi na esinye boye matate puis rouge zwa avion mboka na biso soki tomeki ata fayulu ameki okende na baélection akotikala kozwa te seni wana bazosenga dépolitisation nango ekosalama te bakofinir par kotia toujours moto na bango soki baresti kotia moto na bango te mobulu ebimi ke batieli bango makelele bango nde bazobénéficie parce que mikolo eza kokende ekokoma moyen to organiser élection te sikoyo toza na bamoyen te toyokani te e bango baza kotikala toujours en place mais mikolo eza kokende bakobakisa 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans likolo ti tokokendanga na bango seko na seko wana eza baje na bango na minute oyo même fayulu akokoka te soki atie ebonga na ye na Chilombo ata fayulu azwi 90% na ndenge ya normal Chilombo ata azwi 10% Chilombo moto akobima président de la république parce que seni eza na maboko ya Chilombo cour constitutionnelle eza na maboko ya Chilombo bajuge oyo nyonso oyo baza wana na cour constitutionnelle eza bato oyo yo Chilombo atia na esika wana tala bakombo wana ebanda na baka bachi baba bango wana nde bato na ye eza visible donc eza eloko kutu te bakende kotelemaka kuna obo dépolitiser seni et tout consort non ekosalamaka te ekozala même histoire oyo yo toutaki nango depuis Kabila
ti Félix et Fayulu abimi et comme vérité des énazuité et vous la même histoire ils allaient passe-temps solution ezali soki baza bilombe ya solo aza ko bibenga kaza politicien abimi sabatu na nzela a conscientiser peuple biso tozala musika tozosala musala biso tozobunda butu moyi mboka eza occupé tozokolakisa kasi na eloko nyonso mener azalaka Fayulu azwi ba occasion ebele ya kobimisa peuple na ba Sainte-Thérèse batelemi soki apesaka mot d'ordre mais les nyonso oyo esi là mais les makambo esi là mais na minute oyo tozokotanga makambo mosusu mais na minute otanga mosusu mpe azwa déjà bokonzi na ndenge ya normal po tokende na liboso mais voilà place esika mboka nayoki somo na image oyo otie mama moto azokotambola na pusu bakangisi na moto tala degré ya transport tala degré mboka ekomi transport mboka elengi oyo abengaka mboka elengi nde yango oyo bato bakosila moto azobenda pusu moto mosusu avanye na pusu moto mosusu avanye na moto tala niveau peuple congolais asili valeur tala niveau bamemi biso sama wana kosala eloko te nationalité douteuse wana kosala eloko te aza soki rwandais soki tuti soki utu balokoteli biso wapi baye koparachute ono ne grandi na France tout ça oui c'est pas un problème ba rwandais pe ba ougandais babotana na France bazali bato nyonso babotami ba africain na France elobi teke baza ba congolais et voilà azokosala en profit ya nani en profit ya Chilombo aza na serviteur ya Chilombo nyonso ebebi biso tokoma soki telefone eleli boye makili epanzani na nzoto oyebi déjà que non voilà yaya tinda noko tinda papa leki tinda bana classe oyo ya lobaka ya ofele ekenda wapi balobelaka ngo lisusu état de siège oyo lobi mama kuna état de siège kaka lobi awawa ozalaka vraiment à la page d'information babomi bato kuna na Kivu état de siège baza sur place basoda wana baza sur place mais tokoyoka Nations Unies aza koloba baorganisme eza kuna eza koloba mais bato wana ADF wana baza kaka na sur place wana baza kosasa baza kuba batongi kutu bakana bango on mboka bozo batoke na élection yango wana toke na élection ndenge bakosala recensement ndenge olobi wana mama bakokoma na ba secteur wana place mosusu population akima population eza na zamba kasi ndeko totuna motuna lokola yo mtokoti tolobi est-ce que pona yo zo condamner za Martin Fayulu nde fallait ka loba lokola ya lobaki te yango nde mboka ezoki malamu te po tolandi yo malamu eza kaka likambo ya Martin Fayulu te lamuka eza kaka Martin Fayulu te lamuka eza peuple ke totuni question parce que yo tolobi yango totuni bongo tolobi ke ye azali président ya lamuka ezala bato mosusu baza koleka baza kozwa babonga esika wana bato wana baza lokwa baetikete moto oyo peuple apesaki pouvoir ya lamuka eza Martin Fayulu mama ntango abimisaka bato na Sainte-Thérèse c'était le moment ntango tension ezalaki na mboka babotole bokonzi c'était ça le moment ya kokweyisa bokonzi wana ya Chilombo ye atolere yango bamarche lelo akoma kosala esukaka ndenge nini akobimisa bato babeti bombe lacrymogène Kongola kokara mbuma masasi te apanzani bakimi c'est comme ça que ça se passe actuellement bien soit les passe-temps solution za koluka soulèvement mboka wana ekubea régime wana ekweya to luka soki to kobimisa banani bazo bokonzi et puis changement ekota la mboka eloko moko ekomemama na kati ya élection wana eza te kobana na basango kobana na oyo nyonso mpe bakosala oyo batya motu tel eza pasi mboka ebebi pasi ekoti na mboka na lolenge moko oyoyo okondima te mama pasi ekoti na dimension moko paracetamol eza luxe gouvernement na bazotambola na bajeep bamituka ya luxe bandako wana ndenge olobi wana bazotambola nani apesi bango yango eza mboka ya contribuable congolais mama voilà tout ce que je pouvais vous dire mama vraiment eza pasi mpona mboka na biso ndeko alobi nini sikoyo nani congolais bango moko bazomina nzala te ndeko na comprendre écoute mamu komi doti ya nani merci na yo ndeko pona intervention na yo penza parce que za makambo ya oitali mboka na biso wi ndeko na moni makambo zokoma pona dot mais to éviter ce tour banini mutu na mutu obalisa mwana na ndenge alingeli ndeko sujet na opopesi wana eza mabete za mama mboka donc so linko intervenir nango okobenga ndenge ndeko abengaki
au lobby au pesibiso li kanisina yo parce que makambu ya d'autres na ngio kota na mingi te diamant no apona lelo parce que na sepeli ko lobela yango mingi te penza lelo makambu etali mabala surtout que mutu na mutu robalisa mwana ye misala ezala nanu tango tozoloba ke misala ezate na mboka nzala eza makasi ba soins médicaux toza koloba makambu nyonso tu wana nyonso wana eza na kati ya bana ya mboka tango olobi likambo ya libala bakoki kopesa ide na makambo nyonso eza na mboka mamonika kote ya mabala nanu mbango po mutaki abala mwasi na $500 faza nango peti na RDC wana na misala ezate mutu muso aganya soki $100 kuta aibite compte bancaire kuta za nango te mais yo lobi opesa 500 mais 500 pesa ka ebele donc eloka liboso eza malamu na bango bakonzi ya mboka batala nanu situation liboso ya mboka bongo nde bakena makambo etali mabala tozwi ndeko na biso tomoni ezali ndeko ya lamuka voilà topesi yo maloba oui bonsoir na yo Gislin tomoni. Oui, Maman Gisèle, bonsoir. On a battu sauté par Olanda Bisso, on a intervenir pour bien la sûr. Oui. Donc, nalandara ba Congolais mingi, ba lubarake no, Congo ndengezawana, faux soulèvement populaire, pour qu'il n'y ait pas d'élection, bande kodanga ba Congolais biskanyo sobozalo boyolandanga soulèvement populaire c'est mieux, pour qu'il y ait soulèvement populaire c'est mieux, mais pour y bana peuple ni niveau biso to ke soulèvement populaire biso ba Congolais to peuple mo to ba inconscient, to peuple mo ko ya ba zoba, to peuple mo ko to di valeur na biso te. Bref, année, ba Congolais bango moko donc ba kota kuna parti ya ba Rwandais soulèvement populaire Maman Gisèle pour bakiza eloko mo boza spontané. Et puis deuxièmement soulèvement populaire et c'est ngara moyen et eloko moko teke nika ba bafandara ana diaspora mboka na pour soulèvement populaire mboka na pour soulèvement populaire pas trop ba lobaka yango c'est mieux mais biso moko oto ana diaspora awa rôle ya diaspora za nini rôle ya diaspora za biso pe batutoza awa oto chaka ba pression na ba chancellerie oeza awa to ben sara ba congolais na ba manifestation ba linga ngoyate ba préférer ko kende banganda ba préférer na bango ndenge za wana ko ke ba place mosusu ko na distraction ko lieba s'impliquer na makambo ozo le kanamboka na bango. Maman Gisèle problème ya Congo eza président Martin Fayulu le problème ya Congo eza congolais ndeko azwa conscience pour nous libérer Congo. Mboka na biso sous occupation, donc occupation infiltrée Congo na ba service nyonso ya ba douane ba service à sécurité bisika nyonso mais aussi ngande peuple azwa conscience. Président Martin Fayulu a aussi la part na ye lokola citoyen congolais nyonso mais ba o pe bazana mboka biso pe ba o toza awa poto zwa conscience to otikela mutu moko te. Donc, charge tout le bateau, président Martin Fayulu quoi bimisa batou, quoi ça la boya individu. Les lots seront bon à mettre fin à carrière politique. Surtout tchélier mutema, to bi que yende sport na soumet yemo razu décision à mettre fin à carrière politique. Na ici ko to tché so pas pas. Donc, problème ya Congo da biso moko ba congolais, le ko la leader et senga ke guida to ana guide président Martin Fayulu, a osa la part na ye, a osa la fort, mais likambu o biso ba congolais to lo ba ke mboka wana po soulèvement populaire est spontané. Tout le monde est en Soudan et ça la juste pour lipa et mati. Et là, opposant mon côté, mon tatsindara ba Soudanais bo imana balabala bo ça la soulèvement populaire. Deuxièmement soulèvement populaire pour vous appeler à appui à armée. Maman Gisèle, tout le monde qui partout ba place ba soulèvement populaire et ça la qui armée mon tout et sunga qui population pour pas que ça bite na bango. Biso armée na biso infiltré par ba Rwandais, armée na biso tout na ba collabo ba très ba congolais oyo bazo qui pata ma population te yango na ndeto ça Maman Gisèle merci beaucoup na lande émission Olexi message na biso ba congolais nyonso bisika bozali ko bolanda ngai tout na manifestation na parvis à droit de l'homme les samedi oyo les 31 donc on a manifestation biso ko banda de 13h à 17h ozolo ba mingi soulèvement populaire mais biso ba tutoza awa na diaspora est-ce que tu as ba manifestation toyaka ba marche toyaka ba sitting ka soulèvement populaire d'été soulèvement populaire et c'est ngara ba moyen congolais ba rwandais da ba comprendre système na biso ba boma peuple congolais nzala congolais na mutu ba vivre na to du jour en ko se tenir te pendant
jour moko à telemi boye ou soit 2 jours parce que yé a vivre na tout du jour so qui lelo abimi lobby a reliani ba bloko na to senga ba moyen to ko lo ba te soulèvement populaire aussi longtemps to on a ba moyen ti. Deuxièmement, biso ba congolais on tourne niveau d'espoir pour to pensara nini o biso ke to ki ko sala pour Congo za la libérer. Ya mona le 31 mama zizel congolais nyon so Hollande bisika nyon so boza na Belgique, na Suisse, na Italie, na Hollande bisika nyon so to kutana na parvis à toi de l'homme na Trocadéro de 13h à 17h. Donc là sitting pour na hôtel mela ba massacre ko le kana na est ya pays. Plus de 10 millions de morts, mais biso ba congolais toujours na banganda. Plus de 10 millions de morts, biso ba congolais toujours na distraction tout le temps. Au soulèvement populaire, bino ba soulèvement populaire. Rôle na bino ya ranini, go sala ranini. Pour na ke Congo est changé. Merci beaucoup maman Zizel. Message na ngala ki nonga ya mwana. En tout cas, message na yo ba congolais surtout ba yo ki yango na mato et puis to lekisa ki yango déjà ezali pona bolamu ya mboka soki bosali sit-in. Ezali diamant razali susu na likambo ko bakisa te. En tout cas merci na yo tozo ndeko mususu tomoni Hollande. Bonsoir ndeko na biso ya Hollande topesi yo maloba. Bonsoir na yo. Bonsoir maman Gisèle. Bonsoir maman. Tozo yo kayo maloba pai na yo ba congolais nyos bazolanda yo elongo na ngai pe lokola toza koyoka yo na situation za koleka na kati ya RDC mboka na biso pona election. Ouais, bonga na bengi na nina na intervenir moke pona o dime télévision mama poto zo banzela moko fait dime télévision poto yoka yo. Ah OK, merci na dimine. Ouais, na bengi parce que na ina intervenir moke pona ndeko auti koloba. Na pese d'abord bonsoir na Esika Zali. Maloba onde kwa lobi eza vraiment bongo. Parce qu'il y a des Congolais oyo bazo comprendre makambo ezo leka na mboka te. Opona likambo ya cotisation côté wana na mona yango pe eza malamu te. Na mona ke batu baza na Congo ba politicien na biso pe baza ka milité mamabe. En tout cas, naza pour la mukate, naza pour UDPST, naza na nul, naza na milieu. Au moins makambo ezo le kawana na mboka, neti likambo wa cotisation, oyo tozo lobela tout le temps makambo wa cotisation. Or, ce qui totali bien, muzito aza opposant na minute onde to yoka. Ndeto stomonaka ki aza opposant. Fayulu aza opposant. Opposant bazawana bazana mbongo epelé ba liste moko euté ko bima dernièrement wa ya ba mbongo ba montant bazana ngo ba milliards bazana ba milliards mais comment on a kosenga que non ceux qui vraiment bazo bundela mboka na bosolo ceux qui vraiment baza ba opposant penda ya solo ba ko ça la système que non tout le parti moko boya mbongo pona ko pesa peuple atelema la muka pour tout ça la soulèvement populaire. Mama, tokolo baketo sangisa bambongo, mais bambongo ngo opso to sangisa pe na aéroport. Oyo pango bazana ngo l'équipe belé. Bazana bambongo, mais pour le hôtel intérêt à peuple wana bazana kana ngote. Ndenge ndeko moko alekaki wana lobike soulèvement populaire wana. Oui, tant fallu lo abimisa rabatu. Et après soukara comment? D'autant babimaka na et comment na ngokara lokola jeu moko boye soki lelo marché lelo batu ba marché to mona la suite ezala raté donc soki ba bimi tant ba kendara wana esukara na oka bongo ba boaki lacrymogène ba beti ba balle réelle ba beti bango ba nini ba zongi na ba ndako ba miso ba bukani miso ba kena ba hôpital donc esukara kaka ndengo wana pour finalement soulèvement populaire ngo ekosalamaka comment même atakuto à l'aéroport basangisi ba mbongo parce qu'on a modèle population dans ba leader ba peuple bazo za sima na bango bazo suka koma or ndenge bazana ba mbongo na bango ba ko po sunga peuple wana bo lokwa to mto sala soulèvement populaire to bimisa ba to pesa konto contribuer ce qui peut côté na Europe koya mais bango moko bazana terrain ba sala ke no makoki ezali to pesi makoki comment bango bakangaka maboko. Opposition mo ya ndenge nini bango bakangaka maboko basala ke loko te ba bougera te mais peuple batu mususu nde ba bunda pona mais finalement gouvernement commandé na batu bazana Europe to diaspora nde mto koma gouvernement ya mboka wana omone sika motema mapeza na ba konzi na biso kuna na ba politicien na biso soit disant ba opposant
Musala ko bazosala eza nini mama tayo moko. Hein? Soit totali bien eza anormal. Bambongo ezali bazana bambongo par-ci par-là, babombi bambongo bazana ba partout. Mais bakoko sangisa que no peuple wana sala tout ça la boye poto za solution likambo moko. Merci na yo maman la biso na comprendre vraiment pas ya mboka makama mboka il faut benga buiza malamba mama balobaka te to yamba l'imbattable chura mboma sa maître la kailo kola bébé ya moi ekila monena pesa kinga ngumia suaye teo parce que nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya jama Gisele Umba kolina na ya jama Gisele Umba kolina na ya jama Gisele Umba nana lobe yo mona